bato pe bana poto balingaka biso na ngai ozo comprendre siko tokoloba nini mais ngai eloko na bisaka bato sala musala no bi omoni matanga madame Angelica ebelele biso baza baya liboso na YouTube si lelo bayebana ti ye aya dusola tana asali kombo tala matanga alors faut ça musala bien oyeba abeti comme na YouTube babi musala mo bobi boyeba les fuga te bon j'ai comme était africain quand même ma politicien na drapeau moi je suis le seul chroniqueur na ma politicien na ma tout car na ndenge na ebele yebisa atala annonce na des annonces toi ça la chapeau ako bango mais lelo c'est la toute première fois tout le monde na YouTubeuse akufi tout le monde na initiative boyeba balela ina ndenge otomoni boye c'est la toute première fois tout le vérité pour toujours aller dans ma colo carré oh non ça pas ngana za moni ngana hypocrite bato nyonso balingana nzela Karine bazalaka na ba impact Madame Angelica le roi les gars dans la Karine et moi impact ezabo soka les gars dans nzela ba musuamba mais makambo elingi ezala ya mo mono organisation ouais maman to ba polémique na lobby boye yebisa ngai balandaka ya malamu babokaka ya équipe nationale basala bakombo na bango tomona yango chéri ko beto sasaka na mochono de la presse pour evaner fula bane fula na moko pe eza ndemo na Karine Mokonzi bon madame moi je pèse mes mots pour madame Angelica les kaka pembe na Karine yango ça célèbre po ya Monique Souye ami koti sanaka Sacha Mikama et puis matango eza bien organisé pour na alekaka na la Chine. Mais j'ai comme étant sous lobby na Poutou na V mortuaire to Yoki et ba live on est pour les gars mais pas commenter trop babi mais comment m'attendre les des autres pour Kolanda Batouana te Kolanda Batouana te bato poto bato alobaki ba commenter belé biso neto za ngai na yo na chinois na bandeko basa ba check to komisa basi ya poto ba youtubers so to komisa ba tepele ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya poto wana balambela su mibali na bango te kaka bango na bazo condamner biso na matango kaka bango na bazo sepela na ba vidéo kolanda wana te ozo comprendre lelo tous les chaînes ya buzz nezotala alors so wana mo ba actualité no ona te ya bona mama mboka ba otalo te baza ba hypocrite bato ba loba balinga biso bo balinga biso na kofinga tu peux imaginer ngana kufeli leki na ngana na cercle ba ofinga leki na bato ba commenter c'est bien après lelo ba ba ke makambo so tama matanga madame Angelica ça va pour aussi pour autant OK bon so lelo na matanga o ya Angelica ba retenir ni lelo na bolingo na bino comme ça na bino ba youtubeur va retenir nini par rapport à l'initiative où tout le monde matanga et puis liwaya Angelica na part na rappeler liwaya sert na biso madame Angelica et rappeler nga pena nga so muto akufi na mona ka ki lobby peut-être salanga mais là mona lobaki na live na nga to na émission na nga za hypocrite te bandeko na biso basi bomi bomba ah on a carte internet bandoki basali je pèse mes mots ah bandoki basali soko za malade oza na semi mi bomba nga mutu chéri ko beto na oluba parce que awa to na bana msuba kanga ba kindoki na bomwa na bazana YouTube ba bomba ba komo cha ba kabelo ba bomba ba komo benda babe oye ba te ka ndoki tango za makamlo ata voyage no poto mi bomba ata libala no mi bomba awa ba kindoki zawa donc bo mi bomba liwa ya madame Angelica était ya biso parce que tokolobango batebele ba banga kolobango to ngana yesa ba biso basi soki komi na moment ya semi bima na YouTube longwa na YouTube ko sala makamba YouTube te parce que awa mutu akufa kate ko piquer ba crise na ko samba awa elo ngana ko yebisa batu yango merci Jerry Kobetox ikoki awa watu ekolela mais omona batu nakana bango yaya bozela jino to ebine ezalaka omona pena toketo kuna Angelica omona titre point et inde Angelica la point Angelica kuna boyeboye zela tozao bazu sujet ah bajournaliste bazu sujet c'est le mona mais c'est pas grave bakoko fa peto oyati conseil au pesa conseil moko ngai na opesa conseil moko te biso tout tozalaka boye na ba bêtise eza pe problème te tozalaka na ba bêtise internet opesa ka conseil oyo na koyoka ona pesa nani akoyoka ona
Il y a la presse. C'est là, Ali. Qui me sera tendance Nigo? Attends moi aussi. Ouais. Bonjour. Bonjour papa. Mes condoléances. Hein? Merci. Voilà. Un mot par rapport à Badba Olandayo. Nengo qui négotika Angelica et Sika na Kopema. Moi je vais voir qui même se rendre de continuer. L'autre rando de non tili fobo na roba ngwa. Bona contrôler na matanga rando aussi la tête Andrés. Bona tu on bona comme hypocrite. Oh. Oui to chido. Donc hypocrisie matanga aussi que hypocrisie hypocrisie. Ma qui maintenant la peine. Ah. Na tu on te soit na fin na mort gars somme. Liwa Angelica interpellé oni. Et l'oroté. Même pas. Malobezate. Interpellé l'oroté pour intervention nyonso to kufa. Voilà. Kuvi liwa kitoko ya propre eko boti po ba misusu. Voilà. Na éviter son encore la moto et to na kata avion et donc voilà. Et nga loté et puis ça la force de continuer quand le boti na mettre au bota. La loi a osaka rado donc et puis c'est force de continuer quand l'autre na. Par rapport à organisation, neni matangeleki, neni ba. Ba biso d'organiser matangate ba ko biso te. C'est comme eleki neni par rapport à baleki Angelica. Comme on a un problème na ngotela pona elika. Polo ba sombi vraiment. Oyo pona la nana la grâce. Le service est déjà à polo na ye. Donc on a laissé un polo te donc voilà. Et on peut la part ça. Mais plus. Bébé maman. Comme ça ya Angelique, bébé ba ça la Angelique, Angelique te ba na ete ba le mo noté. Parce que ni c'est miré. Ya ça mo la botte na ta ka kino ko. Et la Chine dans les labino grave. Maman qui parle OK wesh. Les abakou, ba bi bangé ngai. Donc la Chine toujours makambo. Toujours makambo. Donc voilà. Bato ba na ba conflit na la Chine baye. Bato ba na conflit. C'est un problème. Baye maman tanga omoni bango. Omoni bango. Bon, to fio la so ba. Bato bo baye boyo kana kate wana. Ngana yo kana mutu nyoso. OK. Normal, c'est la conception mutuana. Neti na tanga kombo. Tanga kombo banga nani ba okchoma mamukamate. Tanga kombo. Kombo banga. Sarato la sa musana yo. Sarato la sa musana yo. Weba. Yango wana sarato beba. Sarato activité alobike aroya matanga talobaki asa activité mais caméra ne za abo mo le mais ça yaka. Na mon cameraman na police ba kan sala do finga ngati. Na bena finga so ko za kangine ngata kena ngati. Ta prison za bien mai ofele ko ofele. Na matanga bozo finga kaka rakine zo za bo manifestation ka tana matanga vraiment. Ngai na ngaza hypocrite na za rando partout. Na linga ba kanga na kende ka prison. Pour ofele ma ofele. Mais bon ça fait maloba na bino hein. Moi mo we akufia wa ba maloba belé lo ba maka avant ya akufa. C'est que bon arranger ba maloba na bino. Bona ba misusu. Ba continuer. La loma otuna wana ni otuna tikona ndeni. Oko tuna ngati mataka pesa ngapa ko to afo ba kanto. Na bo iko tsaka no ngoma mikwa dema. Otuna ndeni otuna support baba. Bolo na ho. Un mot par rapport à Bobsek qui a servi en Angelica ou à Tigibiso. Moi, je ne sais pas. Vraiment, dans le Bakaka, les condoléances, la bisognée surprise en ligne et la famille biologique, Nzambe a payé ça qui a 8. Quand le loco le batté, toi quand la petite ya matanga, le landi qu'on a vu sur le jour na ya suka, yo do senga kaka pesa ba polémique tout ka ba polémique to ba ka makambo ezana concerné ya matanga parce que la moi ba tout so ko ba pour le sala ki boison c'est qui boye pour les l'autre côté et l'autre les matanga ko lata oni essaie na ngo l'autre côté prépané pas aller na ngo atiki on donc to les la kaka to ko les la to ka ba polémique ezanga tina vraiment et l'autre organisation les guinéens
nazalaki te soki efo na participaki na ngai te nakoyaki na ngai na participe na ndenge na ngai en privé mais oyo akozala pena nayokaka bango bato bazalaki nde bakoexplike organisation eleki bien ou pas mais tozomonaka oyo tomona tokolobela ngo nsima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Bon, mais pourquoi tu as déjà encore d'autres mouvements? Pourquoi tu as Donc, encore, il y a moi déjà, il y a au Kende. Encore, il y a même au Kende. Donc, je suis là. Ouais, plaisir à toi. Yo, le Canada, tu as mon numéro? Ya solo. Donc, awa déjà, Ozo qui est déjà Nasuka, donc Moni, qui est en train de Corbillard, donc Ngoloba et Angelica, Madame Angelica, YouTubeuse Labiso Toibaki, Azo qui est déjà la dernière demeure naïe, donc na Lilita et Sika naïe adresse à Sika, donc c'est ça. Donc toujours rendre toujours le dernier hommage naïe, nous sommes ensemble, na ba collègues naïe, ensemble dans ma connaissance famille, donc on est là toujours. Bonjour. Ça va? Hindi. Ouais. Lodi Badel Azar.
Botika na yo da ko to na sala o fumila mo. Zela na wala de sala interview. Bravo. Pardon. Ça va? Voilà, jamais Mata. Ouais, ça va. Bandego babolingo botombola bisala biso micro kuna. Fais ça. Merci madame. Ah banditi. Les beaux-gars, pardon. Droit de terme à quel est Papa, boni boy, ko la tsangani osoni mutuka. Wana na be ngam sabana. Papa, zela. Papa, esika. Papa, la be ngam sabana. Benchi. Donc ça va to bande à zéro. Ali, la fa le cimetière. Bande à zéro. Toke. Ali. Ah, déco. Toke. Souvenir nous dans mon pona. Eza ebele, Angelica eza ebele. Ba madame, madame. Donc on est déjà Angelica c'est bon. Mais puis soit d'après son organiser la table, mais derrière moi un voilà. Siko lilobani no kolo bapona makamnyo ezoloba tout autour ya matanga. Pona rando. Kotika rando te. Rando ne tombera jamais. Nous attendons au cimetière toya. Do banda mbama. Ebele to tondi ebele hein. Parce qu'on a pas en janvier au lobby. Janvier, félicitations, tu fais bien ton boulot. Voilà. On s'aime ça, ça va donner. C'est les bambous. Ma quelle est la bonne idée? Papa n'a jamais. Ah, je n'en ai pas déjà. Maman a bien contribué à 200 $. Tout le monde a poloté, aux autres, on m'a dit que c'est la Tina n'a un obété. Au moment où la Tina a dit que tu peux pas payer ça, mais c'est bon, tu n'as pas poloté. Mais pas déjà touché 200. Ça va bolinga dans la mer de mer. Bah, tu me suis battu 45 $, 25 $. Là, 40 000. Là-bas, tu le monde est sur YouTube de dire toujours un bon route à poto. Moi tout ça comme un niveau tu as 40 000 français qui battent la code. Et ça n'a pas tout sous. T'es à bomba. Et là battu sous bah tu as 20 $ ya mawa. Ngamo pe na mitu na dit ah OK n'est passage yango ya combien. MC soit qui joue. Ça va pas makamuna eh. J'ai dit tout na mawa ya j'ai dit que next na mona qui ba tendresse. Au moins la Chine et ça la biso bien. Tout le monde que la Chine na mona ba tendresse ba chez lui mais des bâtis. Tout le monde que tu gagné. Tu sais bien que YouTube est reparti à nous.
YouTube appartient à nous. Biso pendo zo mona pena que la Chine, Karim Mokonzi, ba chinois, to gagner bino nyonso. Nzamba YouTube. Na onyo Angelica sali la Chine. Na onyo Angelica sali la Chine. Est-ce que façon Karim peut contrôler 200 millions za wala mbongo ali. Siko oyache. Na ba o ba tena leki. Mais ba o ba tena ba vivre na Angelica tamula ite. Ezalaka bo Karim ako kunda Angelica te. Angelica za no madame. Angelica za no patron. Atiaki cotisation o eza ebimi na poche na ye. Ozo mona cotisation ya tie. Na mona nga muta leki ete azate. Bo ba mbongo kutu ya ba ya wi musheni ya ba mécène tisiko leki tu na pesite. Ba mbongo kutu ya ba mécène ya ya wi musheni leki tu na pesite. Na pesite? Na la kisa moto. Mais to yeki leki tu na kasi ba kimite. Il faut tout ça là. Il faut tout ça là. On va journaliste nyonso, ba chroniqueur nyonso. O atiaki mbongo, to moni na liste. Bongo siko bato ba soutenir biso. Loka ba ya uli musheni, loka ba miselo, loka ba bina filé. Il faut tout le monde apé contribution na bango. Bino bozo la saka contribution ya ba journaliste. Bongo ya ba message ko to boa ka to pesa ba lokumu. Ça la kate, ya on a ici ba tout game. Lundi na obimisa liste ya ba mécène tour ba tiaki o to moni te. Mbongo na bango to moni te. Wana obenga IGF na bango. Te IGF ngamo na mama. Ngamo IGF. Kwa batutu bozaki na groupe na yoka te mo lo balonga na. Batutu babangi. Menga na bangi mutu te na dike. Na bangi mutu te na lobi ko eza vérité. Nanko. Ba mutu okenanga azate. Bato bana groupe nanga bimise o lisa obimisa bo bangati. IGF ngamo. Poutine ngamo. J'en veux wata mokonzi. Poutine. Merci Poutine. Ouais. Pas dans Poutine. Yaka yeluka makambo yeyo. Osuna makambo yeluka makambo yeyo. Sarayaka.